me toucher. Je t'ai perdu. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors... Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, Nzambe a pambola biso. Nzambe wana pesi biso tan kitoko. Apesi biso mukolo kitoko. Abongi na lokumu esengeli toyeba kokumisa ye. Nakumisi Nzambe oyo asali tokuta na sumu kona lelo. Avant tout ne toloba comme d'habitude tokobondela. Eke Nzamba kitangolu na ile suskati na biso. Esiko za pe bondela. Na yebi ke Nzamba za na yo. Présence Nzambe za na yo. Seigneur, te pesi yo merci parce que oza malamu to pamboli yo. To tiki moma o na maboko na yo. Le Saint-Esprit zara na biso kamba biso. Du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Plan nyonso satanique diabolique ya moyeni ezala musika na biso. Ba flèche nyonso ennemi ezala ni les sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola yo, bien-aimé, nde toloba toujours partager message. Pour na bande comme susu oyo bayebi te ke to bandi. Partager pour être balanda biso. Lelo to na thème na biso ya mukona lelo zali rendez grâce à Dieu. Na makambo nyonso te bakokumisa Nzambe. Na makambo nyonso te bakopesa Nzambe ba action de grâce. Thème to na ngo lelo yango to ko partager nga na bino. Nde na lobaka toujours nde na mesana kolobaka. Toza awa pona ko fortifier bino. Jésus-Christ notre médecin eza émission na yo. O eza kaka pona ozala fortifier. Et Nzamba permettre o landa ba message po ayebi eloko linga sala na vie na yo. Nzamba wana za malamu aotika ote. Yango wana moni na ba situation nyonso atindi Jésus-Christ notre médecin lobité. Eza na muntu moko na za na besoin na ye. Eza na muntu moko na lingi ya pambola. Na lobaki na émission auto bando sola parce que émission Jésus-Christ notre médecin eza tellement munene, eza tellement na ba révélation belé. Eza tellement makambo belé to bando sala ensemble. Mais Nzambe wana yebi. To bando solo la, to bando yokana. To bando yoka ba conseil, to bando yoka ba prédication, to bando yoka makambo belé, to bando sala. Kaka pona yoza la béni. Kumisa Nzambe. Toko ko ba pe kumisa Nzambe. Na nyonso, yeba ko pesa Nzambe merci. Donc rendez grâce à Dieu. Na makambo nyonso.
na message oyo mais message eza nalingi na fortifier pe nalingi na aider yo na poko lelo pe nalingi eza lokola na zongisa mutu moko susu na eloko moko peut-être otia kango ka mingi te nalingi pe na mema ona présence moko boye ya Nzambe o comprendre pe ba makamsu samso négliger ozomona comme si ça valeur te mais nani na biso ke c'est très important ko pesa Nzambe merci koye ko la ko pesa Nzambe merci yango na poko na lelo na ye awa pona yo c'est pas déjà si kozali parce que Nzambe a koti na libota na pe le but que koti na libota na ndé na ba toujours partager message nazana moyen partager tengai ezo simba te nazana nelo komo kuta te mo même na tala na ba banani bazana moyen ko partager zate mais yo partager pona biso. Bien aimé kumisa Nzambe na makambo nyonso. Yekola kokumisa Nzambe. To yekola kopesa Nzambe merci. Tango olamuki na tongo yeba kopesa Nzambe merci. Nzambe na pesi yo merci. Na pesi yo ba action de grâce. Na pamboli yo parce que permettre que na la mukalelo. Mingi bakufi. Menga nazana bomoi. Merci Seigneur. Et c'est très important. Koye kola kokumisa Nzambe kopesa Nzambe merci na ba situation nyonso. Lelo na ye lisusu na thème de na lobaka na ngala ya moko leçon morale. Na za vraiment na besoin pe vision o eza vision moko soit message eza message moko eza pona kosunga dans na mukuse pona kosunga pona ko fortifier pona kolongola mutu azaki na erreur azonga mutu azalaki na connaissance te azwa connaissance mutu abunga ki azonga mutu azaki kolele sila mutu azaki na basusi sila mutu azaki malade a comprendre que Nzambe aza capable na nyonso pambola merci kozali Nzamba pambola yo Bible bito kumisa Nzambe na circonstance nyonso elinko ba même na pasi kumisa Nzambe même ne sengo kumisa Nzambe Bible ne permettre biso que to kumisa Nzambe na circonstance nyonso donc tango la muki na tongo yekola yeba na kokumisa Nzambe tango yo la muki ozo kopema kumisa Nzambe pesa Nzambe merci parce que misusu baza na bopito misusu bakufi misusu baza malade misusu baza na ba prison misusu baza na banzela ya ndenge na ndenge ba place ya mabe mais ola muki na tongo yeba kokumisa Nzambe pe kumisa Nzambe pesa ye action de grâce pesa ye merci parce que oza vivant atozo souffrir quelque part atoza malade mais pesa Nzambe merci parce que oza na bomoi vi o yoza nango basomba kango na mbongo te bien aimé vina biso basomba kango na mbongo te soki zaki basomba ka bomoi na mbongo to santé mais ba riche bakufaka te nde ba riche bakufaka te nde bayeka basombi na bango bomoi nde bakufaka te mais soki Nzambe apesi yo pema ya ofele apesi yo makasi oke na musala ozongi apesi yo makasi ya kobota apesi yo makasi ya koloba kumisa Nzambe parce que ça na batu mususu azolinga loba mais azokoka te mais azaki koloba avant alamuki na tongo azolinga kitisa likolo boy likolo ezokoka te kokita azolinga tombola ta vers amela mai liboko ezo répondre te liboko oyo azalaki kotinda ngo liboko zwa vers liboko tombola ta ba papier o liboko tombola Bible mais liboko ezokoka te mais tango yo lamuki na tongo nzoto makasi eza sujet de prière na yo vraiment ya kokumisa Nzambe ya kopesa Nzambe ba action de grâce wana mingi tobotama na bango bien aimé bakufa mingi tokola na bango bakufa mingi basana ba prison basali kute lokote
mingi balongola bazemi bakufa mais yo peut-être longola zemi nde na bakoza ozo vivre kumisa nzambe mingi pe balongola bazemi lelo bazobota te mais yo longola pe bazemi ozobota kumisa nzambe tango nzambe la musio osala peut-être ba makamwa mabe ozo mérite za na prison mais nzambe a épargné yo yeba kumisa nzambe. Bien, mais si on vend yo moko na tongo olamuki malamu pesa nzambe lokumu atozo mona ba makamwa susu neti ezo simba te mais yekola na kokumisa nzambe yeba opese merci ba grand homme na kati na Biblia bazaki na révélation honnête ba Abraham ba yeba ki na kopesa nzambe merci na tango nyonso na circonstance nyonso. Tango ozo kumisa nzambe ozo ko adorer nzambe okozwa esengo ozo pese ba action de grâce okozwa esengo parce que mutapesa kaka esengo eza nzambe esengo basomba kangote vie basomba kayangote kufa basomba kayangote okoka kosomba te oneki kufa se ye wana nafuta mbongo po kufa sila nazwa vie okoka te yango tango sana bombo kumisa nzambe nozo mwa bana no batelemi pambola nzambe olobi nzambe merci parce que bana mususu kutu bazobota maleo na bopito basala ta lisumu moko te me bazokufa me oza na bomoi olingi kokumisa nzambe te mpo nani peut-être oza ozoleka bamoma difficile nde naloba toujours okoki mpe koloba olobi te ndenge eza boye nga nazokoka susu te moyebema okumisa nzambe eza te parce que nasi na jeune mingi na bondeli mingi makambo ezosimba te mais o jeune obondela opesa badime oyaka na église ntango nyonso même so makambo ezosimba te kumisa nzambe nzambe ayebi mpo na nini on a prié mingi kumisa nzambe nazomona eloko te kumisa nzambe Bible lobi tokumisa nzambe na circonstance nyonso comme oza na bomoi ozo vivre kumisa nzambe ata kango eza difficile ozoleka na bamoma moko difficile ozokoka même pas kosala eloko te ozokosala eloko te ozokoka kobima te okomi na suka mais yekola na kokumisa nzambe parce que oza na bomoi ata pasi yango elekini ata malgré niveau ya pasi na vie na yo yekola na kokumisa nzambe na kopesa merci Seigneur parce que olamusi ngai merci Seigneur parce que ozosala pesa nzambe merci pour ça na bomoi bien aimé. Kumisa nzambe po telemi ozoloba ko bimo ko ki kotambola ko koketala ba camarade et ça déjà sujet à kopesa nzambe merci comme okufina noté ozana bomoi kumisa nzambe parce que un jour nzamba za capable ba ko changer vie na tika souci de na lobaka lokwa souci wana tika souci malgré souffrance malgré pasi, malgré pauvreté, na nyonso tika souci, mais pesa kanzambe merci na ba sujet de prière wana ozo mona kezo pesa yo pasi. Oyo senga kinzambe ozo zwango te, kumisi lango siko nzambe, changer système à prière, na ena leçon na ko peso leçon. Changer système à prière. Nzambe na kumisi yo parce que pesinge loko o déjà. Nzambe na pesi yo action de grâce. Na nyonso sali na libota nanga kimi ezate na libota na yo koloba te na lembi na kobondela susu te kimi ezate na kokate na komi na suka meme baboyo na mobali meme baboyo na mwasi kumisa nzambe pesa nzambe merci le nzambe na peso merci parce que nzambe ayebi pourquoi yekola kokumisa nzambe na circonstance nyonso. Et lo kozo le liso na yebi te me na yebi ke likamu na wana so kumisa ngo nzambe nzamba komi monza to saka te na tout le temps to senga ka nzambe pesa bo nzambe sala boy ezana babiloko mususu so bondeli ozuite o gêner ozuite o leli ozuite e papa passer ba ma se fa ba bondeli ozo zo nanu te banda siko kokumisa nzambe
Seigneur, merci parce que sali. Merci parce que naebi na kozwa. Merci pour batelinga. Oh, c'est très important bien aimé. Kumisa nzambe nanu ndengo zana bomoi. Kumisa nzambe ndengo zana bomoi. Kumisa nzambe nebana no bazana bomoi. Ndemo ba no zana bomoi. Ndengo zo sala. Kumisa nzambe pozo yo kangai. Atoza na malade, oza na ba situation pasi. Kumisa nzambe. Kota la passé na ote. Kota la ba makambo eleka ki lobite. Tango na yaka na zote ya lelo, bien aimé, na o eleka ki na 19h komi passé. Kota la o eleka na 19h a lelo pété. Kota la o eleka ki kalate. Vie na ezo dépendre sous na passé te, ezo dépendre na présent na futur. Donc yo banda ko kumisa nzambe po na lelo ndongo ki message parce que nzambe suka ko visiter po zana bomoi. Comme ozana vie, comme ozoyo kangai, comme ozoyo kanzambe o na nzela na ngai, bien aimé, yebaka ke Dieu peut tout changer. Nzambe akoki ko changer nyonso. Nzambe lelo akoki ko changer kufa na vie. Atoza na rien, atoza na musala te. Atoza le kanabaka moko difficile. Pesa nzambe merci. Otali pena kaya ndako na yo, situation ndako na yo, omoni ke rien ne marche kumisa nzambe. Tala vie na o malamu bien aimé. Tala bandeko peut-être okola na bango bazate. Eloni ezango pesa nzambe merci. Bibele beto kumisa na ba circonstances nyonso. Ata na malheur, ata na bonheur yeba ko kumisa nzambe. Atozo lelo zola nango zola matanga yeba ko kumisa nzambe. Kumisa nzambe parce que ozana na bomoi. Kumisa nzambe parce que nzambe aza capable ko sala nyonso ya ko changer nyonso. Kumisa nzambe na même na likambo yozo zela na nzuite kumisa nzambe. Parce que za yende mutaza maître ya temps et en circonstance. Atoza na bana te bien aimé kumisa nzambe. Na kokumisa nzambe na nzambe aza capable ya ko changer peto. Atoza mpiaka kumisa nzambe. Atoza na mukanda te yekola kokumisa nzambe. Atoza na ndako te ozolanda ngo lobi naza na ndako te. Kumisa nzambe zotambo libano bi nzambe na kumisio parce que pesinga ndako. Nzambe na kumisio parce que naza na bomoi. Kumisa nzambe. Kumisa nzambe. Mais kotia murmure te. Oh, sina gêné, sina pesi badim, ndenge nini wana, ezo simba te. Non, etali yo te yo kumisa nzambe. Kumisa nzambe. Ye kola na kopambola nzambe, même na temps difficile. Ye kola na kopesa ye lokumu ebongi na ye. Ate ezo simba te. Ata na temps ya passe, ata na temps ya malheur. Ata na temps ya bonheur, ye kola na kokumisa nzambe parce que oza na bomoi. Voilà pourquoi sujet na yo wana il faut ça la mal. Sujet de prière na yo, sujet ya kokumisa nzambe zali wana ya ko pesa ye merci parce que bana no balamuki na kimia, mobile no lamuki na kimia, Seigneur merci parce que obateli ngai. Ate zo simba te. Kumisa nzambe. Nena bi osali nyonso. Ezo simba ka ate kumisa nzambe. Romains chapitre 4 verset 20. Namukanda na Romains chapitre 4 verset 20. Bandeko ba okoma ba ede biso. Bible lobi Abraham toyokola kiango vendredi tozwa ndambo awa parce que za enseignement toke nango bongo. Abraham malgré son âge, malgré âge qui avancé, malgré azaki na ba difficulté, malgré état na bango, mais Abraham a kumisa ki nzambe. Bible lobi azaki ko glorifier nzambe. Abraham toyoka ki vendredi azaki ba promesse pas ina nzambe. Mais à douter qui point, la Bible lobi, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna grâce à Dieu.
yango na oti koloba ke même na temps difficile yekola na kokumisa nzambe. Abraham ozoki ba promesse pas na nzambe. Ba promesse azwe pas na nzambe mais tant ezaki koleka ebele. Mais Abraham a fingaki nzambe te. Abraham Bible lobi ke malgré tout ateki pe incrédulité te adutaki te mais Abraham abandaki ko glorifier nzambe. Abandaki ko kumisa nzambe malgré état na ye mais Abraham azaki ko kumisa nzambe po ayebaki ke kaka nzambe mutako ko sala mutu muso ko sala na vie na ye azate. Abraham ayebaki yango abandaki ko kumisa nzambe alembaki te na motema na ye azaki na sengo ya ko kumisa nzambe malgré azozela tango mulai mais azokumisa nzambe. Bien aimé, zala reconnaissait pas dans nzambe oya la motion na tongwa lelo. Pezala reconnaissant et pas na bateau bazo sungayo. C'est très important. Abraham ayebaki na kokumisa nzambe ne na baki a kritika kite, a murmura kite, a finga kite, abane ko budete, azo c'est la promesse, mais Bible lobi azo kumisa nzambe. Bien mais awomelaki. Awomelaki po azo mwana. Bible lobi presque 100 ans, mais azo kumisa toujours nzambe. Yo siko sozo ba promesse. Mais ozo mona ngona nte obandi ko murmurer, obandi ko silika, obandi critique, wena zo finga nzambe. Wena zo finga nzambe. Wena zo finga nzambe. Yekola na kopambola nzambe même quand eloko ezali ou eloko ezali te. Yekola na kokumisa nzambe. Yekola kopesa ye merci. Yekola kopesa ba action de grâce. Pono zana na matoi ozoyo ka batu musu baza matoi te. Ozana miso ozomona batu musu ba na misu te. Ozana mubali batu musu baza mubali te bazolela. Mingi na mito bazolanda biso musu baza na bakufisi. Emsu mwasi akufi, mubali akufi, mwana akufi. Mais yo za bien kumisa nzambe. Même oh yo zolanda nga ke oh ozana ba situation difficile, o tu ko kufisa, ozana ba douleur, kumisa nzambe. Kumisa nzambe. Parce que nzambe ne nazoloba akoko changer nyonso. Kumisa nzambe na circonstance nyonso. Komitungisa mate, oh likambo ezabo, oh natia souci, tika souci. Naloba ngo toujours, tika souci. Souci epesa eloko moko te. Mais kumisa nzambe parce qu'apesi opema. Bible lobi vaut mieux un chien vivant que lion oyo azaya kokufa. Donc eza lokola tokoki koloba vaut mieux un pauvre vivant que un riche oyo aza déjà kokufa. Tango oza na wata eloko kolia te mais soko oza na bomoi kumisa nzambe. Tango oza na place akolala te mais soko oza na bomoi kumisa nzambe. Ata oza pauvre kumisa na yo nzambe. Parce que vie na oza na ngona soki riche moko aza malade na mbete hôpital malgré ba limousine malgré ba compte bancaire na ye mais soki bazolese azo kwa kote kolia ye moko te tina na yango nini. Yo ko préférer bapesa yo bambongo mais après lobi okufi oko préférer bapesa yo bambongo après bazolesa yo oza na santé malamu te. Mais tant oza na santé malamu ozo tambola kumisa nzambe ata mobali la boyo ne na ba ata mwasi boyo ata ba bengano na musala obite po ni pe ba bengano na musala ezo nzamba permettre kumisa nzambe bien aimé même na pauvreté na yo kumisa parce que oza na bon moi okufite kumisa ye lena poko lelo na lingi natalisa okay nzamba za na bomo nzamba lingi yo tala situation Abraham azaki déjà promesse ngo umelaki ya mira kite mais abana kumisa nzambe Bible bazo kumisa nzambe yo na lingi yo pe kumisa nzambe na likambo ozozela nazo mona clarté kumisa nzambe ko mona clair pesa nzambe na pesa merci parce que au sali aminene pe ko sala aminene
na bisa mutu moko yeko na okumisa nzambe parce que na okumisa nzambe ne nzamba kosala atali kamongo le lisio ndenge nini kumisa nzambe atali kamongo komisio na suka kumisa nzambe atali kamongo zo comprendre te kumisa nzambe parce que nzamba za capable kosala comme oza na bomo ina zo répéter comme oza na bomo okofina te Dieu peut tout changer nzamba koko changer nyonso parce que aza nzambe malamu yekola kana kopesa ye merci aza malamu atali kamongo commission na suka nde na zoloba elelisi yo bien aimé oza ozolanda ngai obondeli olembi luki ba passer na ba passer olembi likamongo zo ba nzambe divorce ba ndeni na sale lokote ba problème ba ndeni na ndako na ngai na sale lokote kumisa nzambe lo ba nzambe na pesi yo merci parce que na zu kimia na yebi ko sala peso sali nzambe esheko euti ndi wapi na libota na ngai ba situation o blocage euti wapi koti na kati ya libota na nga kumisa nzambe pesa nzambe ba action de grâce lo ba nzambe merci parce que sali ya minene Bible lobi Jésus-Christ alingaki Lazare batindi batu bake koyebisa Lazare bake koyebisa Jésus que Jésus muto yo lingaka aza malade Moto yo lingaka aza malade. Mais Jésus le koni na salaki. Ayoki message avant dikaka. Mais ba yes ko yebisa ye. Jésus moto oyo lingaka akufi. Bile mena za na Jean chapitre 11 verset 2 à 3, Jean chapitre 11 verset 35 à 36. Jean chapitre 11 verset 41 à 42. Ba obazo koma ba komi. Jean chapitre 11 verset 2 à 3. Jean chapitre 11 verset 35 à 36. Jean chapitre 11 verset 41 à 42. Tozaka na Jean wana. Ba ye koyebisa Jésus que muto lingaka kufi, Lazare akufi. Jésus bana linga Lazare mingi. Mais Jésus bana ko sepela na Lazare. Mais ben quoi c'est que Lazare a belli après c'est que Lazare a koufi. Mais Bible lobi tangu Jésus a komaki pemene à Lazare. Tangu Jésus a ki sanga maladie, na sanga passe, na sanga souffrance, na sanga kufa et c'est là que Jésus passe na kati ya motema. Et c'est que Jésus passe na kati ya motema bien aimé. Et là connaît la que c'est que Jésus passe na kati ya motema parce que ce qui to tangi na Jean na mukana na Jean chapitre 11 nena lobi wana verset 35 Bible lobi Jésus pleura. Jésus bana linga Lazare mingi. Mais tant ba yebisi sangwana muteme sele passe lokoza ki na nzoto aleli parce que alinga ki Lazare. Aleli parce que alinga ki Lazare. Ayoki passe na motema o muto ngana lingaka zo souffrir zo bela muto ngana lingaka akufi Jésus ayoki passe na motema aleli atangisi mai na miso ta mama ya miso bimaka euta na motema c'est que douleur euti na kati ya motema mama ya miso tangi mais Bible lobi na ngai eloko nini Jésus asalaki bien aimé kati na nkolo landa malamu eloko nini Jésus asalaki Jésus abibo mema place bataki Lazare ba memiye Jésus a telemi liboso sika bataki Lazare abibo longola libanga na balongoli libanga Jésus a bondeli Bible lobi Jésus lobi après kolongola libanga Jésus dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc Jésus a pesa nzambe merci malgré likambango le lisakiye. Malgré Lazare azalaki camarade na ye, malgré Lazare azalaki bien-aimé na ye, malgré Lazare akufaki, mais Jésus devant Lazare, devant nzoto Lazare, Jésus devant tom na Lazare, Jésus azolela, mais azopesa nzambe merci. Bien-aimé, Jésus azoka passe na motema, mais azoba Seigneur, na pesio grâce, na commission me mutazolela, na commission, mais azoka passe, na abangi ko sumuka amirmira kite afinga kite achola kite akritika kite ndenge lelo biso tokoma omoni mona kufi obani nzambe tu m'as déçu nzambe ko décevoir yo
Bible le bien a décevoir mon tout. Jésus le qui te devant na tomba Lazare kuna ba nzambe o nzambe yo yebi ngana ningaka Lazare mingi ndinga nini yo sali boye yo yebi Paul le komi msusu za problème moko passe ba nzambe yo yebi musala wo ngana zwi eza musala moko ya pasi nazo sunga famille nga yango ndeni balongola ngana musala ngo oyebi po nzambe permettre balongolo wana est-ce ba nga ba bomba nzambe permettre oh nzambo yebi mwana moko kako ngana bota wana lelo suso zuye na kosuka wapi tala échec oh nzamba yebi nyonso nzamba yeba ki pe Jésus alingaki Lazare Jésus aleli mais azo glorifier nzambe atengisi mai na misu ayoki motema pasi mazo kumisa nzambe azolela bien aimé mutazolela nzambe na kumisiyo mais azoyoka pasi nzambe merci parce que oyoki ngai alléluia ha nzambe merci parce que oyoki ngai oyokaka ngai ayebisi nzambe na prière na ye Seigneur je te rends grâce parce que oyoki ngai sala sikoyo kaka pona ngai te mais même pona batu o ponga na yebi ke tango nyonso na bondelaka yo salaka oyokaka ngai toujours Jésus ebisi nzambe je te rends grâce Seigneur parce que eso oyoki ngai mais likambango elelisi na verset 35 aleli likambo ezolelisa yo lelo kumisilango nzambe résurrection ezali likambo ezo komisio na suka komisaka komisilango nzambe na likambo na Jésus devant Lazare aleli ayoki motema pasi mais a glorifier nzambe aboyi kosumuka aboyi kopéché aboyi afinga nzambe aboyi afingisa nzambe alobi nzambe na pesi yo baaction de grâce na pesi yo merci parce que oyoki ngai mpe na yebi oyokaka ngai a glorifier nzambe alléluia apesi nzambe merci pona ka o elelisi ye mais yo baka ezolelisi oyo soki ozokumisila ngo nzambe tozomingi yango na bino ye koede yo lelo peut-être eza na likambo moko ezoéchappe ozocomprendre te peut-être oza na kati ya erreur moko boye ozoyeba te osala ndeni osobondeli osemaka nyonso komi komirmire ozoyeba te mais lelo na ye koyebisa yo kumisa nzambe na likambo ezolelisa yo kumisa nzambe na likambo ozoluka ozozwa te kumisa nzambe na meme ndenge ozokobota te kumisa nzambe na peso merci parce que opesi ngai mwana ata likambo yango elelisi yo peselango nzambe merci Jésus azolela nazokumisa nzambe alelaki te lokola mopagano alela nzambe penza yo yebi te ngatikalika na mwana moko mobali okamtalesaka biso sikoyo ke yo kasi nzambe ayebi te nzambe ayebi nzambe maladi oyo ekoti na vi na biso nzambe mukanda eza te nzambe mwana na kati ya prison nzambe mobali akufi mwasi akufi solution eza te nzambe bana na ngai natielaki motema bakufi yo kasi nzambe ayebi te nzambe po nini otiki ngai Jésus alelaki bongo te nzambe po nini otiki ngai nzambe po nini échec na famille nzambe po nini pauvreté na famille nzambe po nini nyonso tokosala ezosimba te bongo te kumisa nzambe Jésus Bible elobi Lazare Jésus alingaki Lazare azalaki ami na ye Jésus alingaki ye Jésus ayokaki pasi ntango akufaki mais abatelaki monoko na ye asumukaki te aglorifie nzambe apesi nzambe merci malgré miso ezolela malgré motema ezolela malgré miso ezotanga mais akumisaki nzambe ayekolaki na kopesa nzambe merci neti kaka Abraham malgré âge malgré temps na bango malgré kolemba na bango malgré batani nyonso bapasaki wana bazeli bazozwa te ebi Abraham azalaki kaka kokumisa nzambe eloko ezozanga yo kumisa nzambe bien aimé si obondeli mingi esi ogene mpo na likambo yango esi oleli mpo na likambo yango esi mama se fera bondeli mpo na likambo yango
mais aux autres lango aime sous solution te ba passer ba prophète ba prophétiser ba bondeli kumisa nzambe ateli kamongo lelisio ateli kamongo sele opasi ataba kamongo komisa na suka pesa nzambe ba action de grâce to moi na kati na biblia Jésus alelaki abi non pas Lazare te mais akiyem ce qui nzambe te ke nzambe yo bindenga na linga ka Lazare pourquoi ça il Lazare boy c'est quoi motema na ngai bebisi yango nzambe abi te Seigneur je te rends grâce na yebi koyoka kangai na yebi ke so yokinga azopesa merci na likambo moko na zuite mais pe apesa ngo déjà merci deni nzambe asala te bien aimé oyebi hein soki atana mokili tozwaka exemple ya mokili parce que yesu pa lobi yango na tiri mpe m société ya kabiso soki ndenge oza wana moto azosenga eloko nanu kuta azwi te mais sa apesi yo merci okopesa ye motema noki ezala touche moto asengi yo mais nanu azwi te nanu kuta opesi ye te mais moto wana azopesa yo bamerci merci mpo na eloko oyo opesi ngai déjà mais nani opesi te okopesa ye système wana yango biso faut copier yango biso faut comprendre devant Nzambe nanu ozwi te na oyo sengaki nanu omoni yango te mais banda kopesa ye merci Nzambe na pesi yo merci Nzambe na kumisi yo parce que si opesi ngai eloko Jésus salaki devant ba situation difficile ba mari bazoya bazolela ba Marthe bazoya bazolela mais Jésus lobi na minute oyo nga na kolela te mais na koyebisa Nzambe merci parce que si Lazare a sekui alléluia Lazare a sekui apesi déjà merci déjà avant à mon résurrection. Apesi merci avant à mon changement. Apesi merci avant à mon Nzambe ko réaliser. Asuka ki na kolela te, mais abandi ko glorifier Nzambe. Afinga kiti amiemira kiti, mais abandi ko glorifier Nzambe. Abina ko suka na kolela te, mais na ko glorifier Nzambe. Pe Nzambe wana o déjà sa pesi ngai elonga. Seigneur, n'a pas sur action de grâce. Je te rends grâce, Seigneur, parce que Lazare a sécu déjà. Parce que Nzambe yo oyokinga. Jésus le dit, Nzambe oyokinga. Pe tango nyoso na sengaka, yo oyokakanga. Bien aimé. Et là, ils ont manqué peut-être yango wana. Yako yekola ko pesa Nzambe merci. Nzambe merci parce que oyokingai. Na kana ngai merci parce que yoki ngai. Maintenant no moni yangote, no sengela ngo merci. Alors za Nzambe, po na sala te. Abibi soko tu ba papa ba parents mabe. Tozo pesa ba na biso biloko kitoko. Po nini ya pesa te. Devant ma situation difficile, comportement des akandeni. Yeko na kokumisa Nzambe bien aimé. Ata omoni yango, ata omoni loko sengite, mais pesa Nzambe merci. Kumisa Nzambe. Parce que mutumso akosa na vino ezate kakaye. Et loko zoluka mutumso akopesa konte kaka Nzambe. Posa motema no ka Nzambe ntako koksan. Jésus a na connaissance qu'il faut Nzambe kasa loko moko. Alors bi Seigneur, merci parce que oyokinga déjà. Prière nanga eza exaucée. Oyokiang. Alors tellement le bi Lazare sort. Lazare sort parce que Nzambe ayokingai. Lazare il faut bima place wana. Parce que si na pesi Nzambe action de grâce, alléluia. Si na komisi Nzambe. Lazare bima. Lazare abimi. Bien aimé na eso na pokwa lelo. Komisa Nzambe na chèque wana. Komisa Nzambe na maladie wana guérison ke bima. Komisa Nzambe na makamu nyonso ozomona ke ya pasi. Nzambe akokamwisa yo. Kumisa Nzambe na circonstance nyonso. Ata situation elelisi yo. Ata likambo komisi yo na suka. Ata likambo elinge peso trouble. Ata ozokoko supporter ngo te ma miso etanga o peut-être ndena o te ya bwema miso etanga o pe. Oleli déception makasi
oza devant situation moko point de vue nange komi boy okomo regretter ba temps passé obi passé emso nazaki na mbai nanga malamu nazai na mosi nanga malamu siko makambo ezo simba te ata situation ele lisio douleur eza makasi kumisa nzambe nzamba ko guérir motema na kumisa nzambe même il kamone na zoloba parce que on a ba nous répéter Jésus-Christ notre médecin na ba ngo ke bokoti na hôpital bo ba no mona ka batonga ba kisi donc na ba nous répéter mingi pour oza la fortifier. La foi vient de ce qu'on attend. Tant ozoko yoka ngo nyonso l'air nyonso ko ndimezo mata kumisa nzambe na ba circonstance nyonso na échec wana kumisa ngo nzambe na cas difficile wana kumisa nzambe aza nzambe o ayebi ko consoler mitema ya bana bato aza nzambe oyo asalaka ko comparer vie na ona mutu te ko comparer vie na bato mususu te bon ba botinga na obota tenga na osala nzambe ko comparer vie na bango te mais yo lelo komisa nzambe Lazare asekwaki komisa déjà nzambe na likambo na pesi nango déjà merci avant pour mon résultat nango na pesi exemple moko ya facile mutu ope asengi yo non PCT mais on peut so ba merci au sabon nzambe ola moki na tongo komisa vida yako suka bongo te komisa nzambe même na battemps difficile ozo passer yekola na komisa nzambe na pesa nzambe merci ba vraiment na po bazo ba Isaac na ba Isaac na ba passer pe na ba moment difficile ba passer na ba moment o ba koka kité même na douleur komisa nzambe oui nzambe ayebi ke mwana moko wana kaka kufi yoka si nzambe ayebi ta ayebi oui nzambe ayebi ke musala wana yango zo sunga famille yango na balongoli yo nzambe ayebi libala wana oyo bande ko révéler libala na yo peut-être ba botoli ozo leka ba situation mo difficile mobala boyo mobala kufi bana ba kufi na yebi ba situation zo leka tende na loba toujours tant moment se fazo te ya yo ovanda katanda ko no ba situation malamu tia na situation na wana oza nango wana na mateya nanga awa yo koti sa situation na ke nga situation nanga ma se fa lo bien te mais nga situation nanga za lino litoi mais yeba ke nzambe akosala aussi longtemps ko za na bon moyo au profiter, Dieu peut tout changer. Nzambe akoki ko changer nyonso. Yo devoir na yo, pese action de grâce. Seigneur na pese yo merci. Parce que au permettre likambo oyo. Na yebi ko yoki ngai kumisa nzambe. Na kawana ozoleka. Oyebika na yo zoleka na kati na ndaku na yo. Oyo si c'est même osenga tanzambe merci pour na yo moko ndengo lamuki na tongo. Kumisa nzambe ato monike o ngapena mna sambela kana boti bana maladi kumisa nzambe ko comparer vino na mutu te yo za bango te atana douleur ne na bi komisa nzambe tala Jésus na croix asumuka kete apêché te aso komisa nzambe aboyi ko murmurer aboyi afinga nzambe malgré douleur azaki na nzoto na biso malgré douleur passe na croix mais akomisi nzambe devant Lazare na otolela muta olela Seigneur mais akomisi nzambe muta zolela mais akomisa nzambe pesa nzambe ba action de grâce yekola na koyeba ko pese merci na oyo asali na oyo asala na oyo asali na oyo akosala parce que ti obotami okomi lelo pese merci parce que c'est asali ya mingi to botama na bango bazate si okomi boye pesa ye merci parce que zo batelo oyebi bato kombe ba mela ba pesa bango ba batelo bango ba poisson ba kufa emsu yo kufite ozana bomoy batelo pe poisson kufite bato kombe ba tambola ba nyata ba emsu ba mbaso ba kufa yo emsu zo ka pe mbaso kufate emsu po nyata ba bloka mabe mais et ça là le côté
Kumisa Nzambe. Opération oyo le kanango. Msusu batu msusu bakufa. Mais yo zana bomoi Kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe pona mwana zana bomoi. Ataza malade. Ata mobile no zana bomoi. Comme zana bomoi. Ataza malade. Kumisa Nzambe. Parce que ndé nazo banango zo ka message tout peut changer. Zamba ko changer nyonso. Pesa Nzambe merci. Yokola ko pesa Nzambe merci. Même ozolela. Même aux attentes à passer. On peut sur leçon. Na ko tel sur révélation. Ali na aidé. Kumisa Nzambe na batanya ozo ezole kanavina yo. Pesa merci. Pozo yoka, atande ngozo yokanga. Pesa merci. Mingi babota mato ekufa azo yoka te. Mingi babota bazana makolo te, bazana maboko te yoko kumisila Nzambe parce que Nzambe apesi ata maboko. Nzambe na pesi merci po pesinga maboko. Atozo mwa no la mbeto. Ya aza malade. Kumisa Nzambe parce que aza na bon moyo. Parce que Dieu peut changer tout. Dieu, Nzambe wana akoki ko changer nyonso. Dieu peut tout changer, tout. Kumisa Nzambe na circonstance nyonso. Pesa eba action de grâce, pesa e merci parce que Nzambe. Tala Joseph. Joseph. Na kati ya prison. Na linga Joseph mingi. Histoire na linga ngoni. Toko banoro banda janvier ti décembre. Joseph na kati ya prison. Joseph na kati ya libulu. Asala ki le côté. Mais afinga ki Nzambe te. Mais ba koti sake na libulu. Ba koti se ti na prison. Bande kone ba koti ti na prison ti na libulu. Mais Joseph akangaki munoko na ya finga ki pe Nzambe te. Kumisa Nzambe pona oyebite pourquoi Nzambe permettre ba situation difficile na ndako na yo. Kumisa Nzambe parce que oyebite pourquoi Nzambe permettre ba situation ya kolela na kati na ndako na yo. Kumisa Nzambe parce que oyebite poni Nzambe permettre ba kalpe ya boye ya modelo na ndako na yo na libota na yo. Na vie na yo. Baka wana nde na lobaka. Mama se fera kotanga baka na biso nyonso te. Baka oya mabe yo tiango. Zwa tia edanga na mateya ozwi baka no anotie. Po msuso so se mama se fera tanga kaka na cancer na nga atanga diabète na nga ezebele ba malade ezebele. Yo kumisa Nzambe na kawa no monike eza pasi ozokoka te. Yo ba Nzambe merci pour na situation o pour na ebisi osali. Merci pour aussi oyokinga. Merci pour ce pesinga libala, o pesinga bana kumisila Nzambe. Yamana lobaki oyebite pourquoi Nzambe permettre ba situation difficile na ndako na yo. Oyebite pourquoi Nzambe permettre ba kawana ti lelo so botate. Oyebite poni Nzambe permettre lelo za na prison. Oyebi yango te. Tala Joseph pour na kozonga. Joseph asala ke lo côté. Mais ba kotisi na kati ya libulu. Mais na kati ya libulu na Joseph akote kina na kati ya prison na Joseph akoka pe kolobake Nzambe na sale lo côté. Poni naza na kati ya libulu Nzambe yo yebi naza innocent Nzambe yo yebi na yebite poni bakoti singa na libulu poni bakoti singa na prison Nzambe yo yebi naza scroté Nzambe yo yebi na sale mabete poni leo naza na prison. Oui, Nzambe yebaki ke asalaki mabete. Nzambe yebaki que Joseph azaki innocent. Mais Nzambe a permettra que Joseph aza na kati ya libulu. A préféré que comment na Joseph na kati ya libulu, mais Joseph aza na bon moi. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas difficile aux lela, mais Nzambe azoba maona nanga vanda kutawa. Vanda no kutu awa parce que kuna soko kei ba ko boma yo. Na lingi oliato za no kaka na pasi wana pour le moment que ne kokota na groupe mo batelo poison bilia ali okufa.
opo nini mwasi ngo pena mbongo mobala ngo pena mbongo boyinga kumisa nzambe oyoka kite kuna muo na India kuna bakati ya mike na end kuna kumisa nzambe kumisa nzambe misusu bazomela baona banguma yo kumisa nzambe soki mobala ngo boyo sans cause mutatiki yo sans cause musala babengani yo sans cause kumisa nzambe nzamba permettre maman na Joseph Rachel tuka zaki na bomoy na Jacob tanga zaki pe na bomoy tanga bomoy so ba yoki ke mwana na prison akoge kolela pe mwana nga na prison asali le côté nde mukilika kezala kana benga baloba mutakota prison kaka boye asali le côté c'est que mwana na yebi likam mama na nga yoka pe pasi ne ba mama msusu bana bo ba koti prison bazoka pasi bato bazoseka bango bazofinga bango bazochola bango mais kumisa nzambe mama na poko leo na ko biso kumisa nzambe prison za kapé moko ya ba leçon oyo nzambe atiaka bato po bazwa leçon peut-être nzambe bombi wana po babandi ba boma ete peut-être nzambe azo préparer na kati ya prison pour le bas comme un grand serviteur de Dieu peut-être nzambe azo préparer na kati ya prison nzambe azo protéger na kati ya prison awa Joseph nzambe protéger ki Joseph pour na bandeko ne ba boma ete parce que ba plein bande quoi Joseph ezaki ke ba boma Joseph nzamba lobi malamu kuta dinda na libulu ke ba boma ye potang ba yaki balobi ke taba moni azo babi Joseph to ko bometo ta place ba ndoto ne ke kokisama après nzamba le quoi zaka système a changer bango esprit babi to bokete na libulu siko Joseph na kati ya libulu kuna nga loba nini nzamba za fo nzamba za mabe pona bokinga na kati ya libulu pono tikinga na kati ya libulu awa nzambe likamnine zoleka na sale le côté avant dikal nzamba zo sala OK bandeko na ye balingati akufa mais nzambe a changer ngo na libulu wana ezaki déjà volonté ya nzambe parce que nzambe atali malamu kuna dinse na libulu ke na perdre ye il y a des choses on nzambe zo permettre malamu kuto perdre libala wana ke yo kufa madame kuto perdre musala wana ke yo kufa madame kuto perdre voyage wana ke yo ko kwea na avion madame kuto perdre voyage wana ke yo ko kota na fanya bandoki bato bako yambo msusu banga ba yambo bandoki madame kuto perdre libala wana ke yo ko bala magicien oya ko bomba yo azo bala onde azo pesa mbonga libala yo kasi mbonga libala ezane mbongo ya cimetière mbongo ke muto ya so sacrifice azo kende yo so vendo bandiko lela nzambe yebi na sele lo côté na so comprendre te pona ni mobalo boy pona ni mosi boy nzambe likamni na vie na ngai pona ni kabiso malchance te malchance za na te kumisa nzambe poso ki nzamba funguli o misu o mona ndenga épargner na ba danger na ebite wana nde okumisa nzambe trop tard okumisa nzambe nzambe kutu chance soki na yeba kine ngana kumiso te yo kumisa nzambe siko parce que ozu message oyo soko baneko lela pona mobali wana pona mwasi wana pona musala wana pona vie na yo pona maladi kumisa nzambe il y a des choses ba situation so nzambe ko permettre que ko bimate apesi au moins maladi moko po ebi ko sala un accident Joseph azaki innocent ndena biona akoke ko lela abi nzambe yobi bien kenga na sala le côté na prison ndini si na wuté ko loba pe Yesu pe atlinga ki pe Lazare akoye pe ko sumu ka loba on nzambe yobi ngana ningaki Lazare mingi po no sali makamba boy donc ba pona nini ona pa nzambe ona ezaka malamu te ba pona nini ona foto tika ngoto bana kumisa siko nzambe po Joseph bazaki ne azaki ne asala ki ne loko mon côté Joseph asala ki loko côté. Oui, à quoi peut que ça la prière oh nzambe pourquoi qu'est-ce qui se passe dans la vie d'anga mais nzambe a permettre que tous azane na prison qui a kufa ali akata biloko ba prisonnier on a passé na ebi tango ni na so préparer kutu malamu na biki se na maboka bato po bandeko na ye suka de ba kanele ezaka po ba boma ye malamu na permettre akende côté na bango ba bwaka ina ta na libulu mais akufa te siko amsu yo poza na kati ya libulu osomona clarté osomona mulili obandiko lela nzambe likamunini vinanga kaka bloqué vinanga bwe nzambe yebi nanga ko bimisa wana kati ya libulu bien aimé abimisa ki Joseph kwa kufa te yo poko bimane na kati ya libulu na facilité nyonso
bima na kati ya libulu wana na kombo na Yesu. Ko murmurer contre Nzambe te. Ko yima te. Ba situation mususu Nzamba permetaka. Joseph, ce qui va la qui c'est que film na e, anga ki peza oui ya solo, Nzambe merci parce que koti akinga na kati ya libulu. Oui, eza pena si je moko ko pesa Nzambe merci. Nzambe merci parce que koti akinga na kati ya libulu. Nzoko bandeko nga na banoko kasa basa bandeko nanga, bazaki nde basassin, ba nga ba bomanga. Libulu merci pour libulu obikisanga. Prison merci parce que zaki était en préparation. Prison merci parce que on permettait que na kati ya prison na kutana na ba travailleur ya pharaon. Alléluia. Na kati ya prison nos ali mon frère bien-aimé. Ya message boti na bato ba na prison. Bato bo partager boyebi baba mo bana ba continue ba prison, boyebi bato bazana ba prison boti na ba message. Na lobby ke na kati ya prison na Nzamba zo préparer yo. Emsu na kati ya prison na okuta na roi. Emsu na kati ya prison na okuta na prince. Emsu na kati ya prison na okuta na lipamboli na yo. Emsu na kati ya prison na zo okuta na Saint-Esprit ako changer vie na yo. Komi tungisa mate. Parce que bato mususu pe ba na prison na basa na bon pe lo côté. Na yo mto critique bana baninga po baza na prison. Au moins na mususu na prison na formation makasi ta Nzamba sa grâce à Bimi a komi na ba placer ne ba placer ki Joseph. Osuka po tika la biloba loba ko mo sa Potiphar. Na muto boko se makama koti na prison ye wana ekoma mukonzi na ya mobile now. Ok, nanga wana teza message nanga mingite. Mena ni na loba ke na kati ya prison wana Joseph akoka komi tungisama na sali nini Nzambe yo monaka Nzambe yo yebi ke na yibite naza innocent papa nanga azomi tungisama bandeko na ngai leki na ngai Benjamin Nzambe nana kotala ye Nzambe yo yebi atika lisusu na ba lion wana batu wana ba assassin wana bakoko bomela nga leki na nga Nzambe lekwa sina yebi bango il fallait quand même na zonga na ko expliquer papa nanga makamba sali na prison oyo naza innocent bakoti singa sans cause Nzambe lobi vanda nokutu wana parce que lokola si bakani baboma yo moya ko protéger o mususu ezaki te fallait ka kota kaka prison fengels kota kaka wana tika na obi loba loba akoke pe ko loba bongo ndenge yo poso loba na yebi likambu te pona vini nini vina ngai ezabo Nzamba permettre mibeli nyonso bazotika ngai basi nyonso bazotika Nzambe ya mususu a permettre parce que wana ta wana ko chauffer yo mutu oyebi te loko alinga osala. Alléluia. Na lingi na talisa yo na lingi na ede yo souffrance nyonso souffrance zo ela yo kumisa Nzambe. Oyebi te pourquoi Nzamba permettre. Ovanda yo moko lelo. Yo kasi Nzamba omona te. Yo kasi Nzamba yebi te elo nini oyo Joseph akoka ko expliquer Nzambe. O Nzamba yebaki te. Ok, zaki na plan na Nzambe que Joseph il fallait lekela bongo zaki nzela na. Soka leke ta papa so ke meme place soka leke ta papa so akuta na mama se fora ta ba ko bondela Nzamba sali. C'est ça. Pour ce natique kana bisengo ayeba ko luka basai na Nzambe te. Peut-être ozawa na zoleka mbaka wana. Nzamba yebi ke soka leke place ke sima te soka leke il faut na bloquer quelque part na kanga misane pour akuta na basai na nga pas de délivrance. Il faut na longole na libala, il faut na longole na musala, il faut mubala ba no maltraiter, il faut blocage, il faut maladie, il faut passi, il faut soki kolela, il faut kufa po ye akoma ayoka ma message nanga ko mosalela nga. Siko yo soza en révélation te obanda ko kopesa komitungisa ma komirmiri kopesa ba raison. Nga pena na zanga pena innocent, nga na yebi na ngelo ko moko te pour quand ça m'a permettre. Okomi ka biloba loba nga pena na yebi lo côté pour ni Nzamba permettre souffrance oyo Nzamba yebi elo mo côté Nzamba bosani elo mo te bungi Nzambe nde na lobi wana yo kasi Nzamba yebaki te Abraham azaki na Isaac ayebaki ke abande ko yebise tout le temps ke et même temps bazoki Ismaël abezana ngo Ismaël te Isaac aza
ayebi yo kasi nzambe ayebi fina ote ayeba ki ya Joseph habite na selon plan nanga Joseph bozo kota na kati na Egypte ndenge na lobaki na papa na Abraham yo mto jouer rôle wana lokola bandeko no balingi baboma yo tika na protéger yo libulu eza place moko Joseph akoka kokomisa ngo nzambe vaut mieux libulu que cimetière ke okufi bakundi openda paf vaut mieux kutu bateka onde bateka ke wana ke akufa vaut mieux kutu aza na prison ke akufa vaut mieux kutu mobali nonde batie na prison mwana mwasi ke baza ya kokufa nzamba protéger quelque part bien aimé. Vaut mieux que tu voiture wana ndenge kufi nango mikolo eza bien pona yo parce que nzamba protéger na accident. Komisa nzambe et o tient au komisa ngo problème té et comme souci té oh ndenge za boye voiture na ngai voiture na komisa nzambe. Ngana komisa nzambe na yekola na nga makambo. Yanga esoke kufi na baka evanda na nzamba permettre le na bimate. Ba clé na tie kuna na kokende na voiture ngo te vanda wana nzambe permettre lelo na tambola makolo kumisa nzambe bongo eza mabe so tamboli makolo donc il faut que voiture yebe loko nini nzambe azo épargner yo eloko nini satan a bongiselo na liboso kuna okotia souci na makambo okomitungisama okoluka ba raison okopesa ba raison ngai nzambe likambo nini oyebi nzambe ba prière na ngai oyebi nzambe ba souci na nga oyebi be fort na nga na sala ka église oyebi nzambe ne na soutenir ba na nzambe oyebi pourquoi likambo ezo sala ezo simba te ezo sala maboye ezo pona nini. Vous avez besoin d'un hôtel? Balinga ba peso musala baboko peso musala. Seigneur merci. Parce que bongi selinga malam. O ezaki angate o rashinda la baba. O ezaki li musalo ezaki ponanga Ismaël, Isaac ezali. Musalo ezaki ponanga Léa, Rachel ezali. Mwana o ezaki oboti o mwana kufi kumisa nzambe Ismaël wana kei Isaac azoya emsu sengo peso trouble moko unga ko imaginer te kumisa nzambe na circonstance nyonso lelo na ye ko ede yo oyekola ko kumisa nzambe Odzame ngam na bonde laka yo pene oyebi tika kosala chantage na nzambe tika nzambe nzambe yi makambo nyonso eloko mote nzambe bunga na ngo bien aimé nzambe yi makambo nyonso ayebi a permettre kape yem ta permettre lo mote ko yela biso sa nzambe a permettre komisa nzambe na douleur komisa nzambe na état oza nango peut-être eza état moko nzambe permettre oza na bongo obimaka pe mingi te a préférer mono quand même oza na bomoi malgré ta wana pour ayebi ndenga osala nzambe atika ba oa ete atiki ote abosani pe ote tanga lakaki Abraham toyokaki yango vendredi akokisaki toujours soki alaki akokisaka aza mwana moto te soki alobi asalaka alobi bible lobi agire pour Abraham ke suka libota nono bisa ba en Égypte akokisaki yango akomisaki nzambe na ba momba nyonso babande ko passer nango wana moment ozo passer ya kolela ya malade ya ozanga kimia ya blocage ya famille ya ba démon ya ba souci ya loko zo luka ozo angote pesa nzambe merci et troubler mutuna ote ko murmurer répéter ko latango pe souci te nazo répéter pe na ko répéter
et comme a souci te vanda na kati ya motema na yo pour détruire motema na yo et détruire vino na baki na message na biso batela motema na yo plus que nyonso te batela motema no plus que nyonso batela motema no plus que nyonso et comme a souci te koko misilango souci te koko misilango problème te Nzambe ayebi nyonso ayebi. Wana mususu wa utuko bala na Angleterre mubali yemo ka boye soki sankozo soki pe ya solo ba boye kuna Nzambe pesi na prince bongo lo ni siko na minute so vana ndako ne akokumisa Nzambe mukolo wana to ba boye ki alelaki na seli nini na yebe lokote mama lobelanga pasteur lobelanga bobondela esalamite ngana bondeli esalamite ba prophète yemsu ba bondela pe pona esalamite ba faux prophète bazobondela libala na ngezo simba kaka te nzoka Nzambe bit botika na bino oyo ayete aye na bongisi ya kitoko Nzambe bongisi loka kitoko siko nenga za so va na kati ndako ne akokumisa Nzambe pona libala na tango ba bondela ke simba kite. Alléluia. Et ça va prière mususu. Tozo bondela awa. Nzambe azotala. Yo moko taka Nzambe merci pour prière wana penza opesa nga réponse. Alléluia. Nzambe merci pour vraiment likambo na ngana sala wana na obloka kango. Mais tango likambo ezokoleka omona zoba Nzambe sala mama se fera gêner pasteur Daclo bondela apôtre Dido bondela papa Destin bondela ozokolela papa Ranger bondela ozokolela pasteur bondela bazoko bondela ozokolela poka likambo simba omwa pe bondeli Nzambe permettre te wana oke kuno lobitala ba faux pasteur wana na lukasu na internet mutu mususu azoleka mikolo nani tia ote kuna ba bonde pe ezo simba te emso Nzambe permettre te kumisa Nzambe oloba no critiquer ba pasteur obando oluluka mukili mobima ba pasteur oloba no ko mitungisama oyoka ba souci obanda murmure obanda ko critiquer obanda ko finga non kumisa Nzambe pona nini Nzambe permettre pona nini Nzambe permettre le kabongo pona nini Nzambe ayoki yango te ba prière wana kumisa Nzambe na nyonso o bana na ngaka blocage makambo nyonso misala na bango ezo simba te emsusu ba magie c'est pas ça banga basala ba magie c'est banga bali ao bana vomi kutomona ka bango wana ke bali ayo bango baleka lokola kaka boyembeka te kumisa Nzambe Nzambe yebi nyonso amen kumisa Nzambe na ba circonstances nyonso atali kamango lelisi kumisa Nzambe ato baye kumisa Nzambe me komi amirete longola susi longola mawa ate lelisi onenge lelisi Yesu devant la za kumisa Nzambe pambola yo na ebiki na fortifier yo na message ya lelo molimo mo santo touché yo Nzambe azaka malamu pona biso bien aimé Nzambe aza bolingo pona yo Nzambe alingi yo mingi Nzambe alingi yo mingi tango zolela okasa mona ate amona na Nzambe alingi yo mingi yango lelo to obondela prière lelo ezali boye okumisa Nzambe okoyekola lelo kokumisa Nzambe na ba makambo senga wana ekokisa mate yekola lelo kokumisa Nzambe o ba passer ba bondela ekokisa mate tika na yo banda kokumisa Nzambe après kokumisa Nzambe osengela ngo pe mawa na Nzambe na moto a mirmira na moto a finga na moto a kritika yo moko yebi peut-être obi Nzambe asala kana ete na lembi mwana ngazo changer te situation ngazo changer te nzoto na ngai kaka boy si moka ba nsusu mama to bondela mama si to bondela kimbe na ba pasteur belé ba leki awa mais izo simba kaka te kumi sengela ngo bolimbisi après na suka susu osenga susu prière opesa su Nzambe merci opesa Nzambe action de merci opesa action de grâce na makambo nyonso amen to bondela bongo
ngana yo. Amen. Kanga miso siko zwamio ngana osengolo mawana nzambe. Seigneur na pesi yo merci to ekokumisa yo lisusu na pokwa na lelo. Na message o talisi biso na circonstance nyonso to ba kokumisa yo. Nzambe na yebi ke libota na yo eza na mingi oyo peut-être basumukaki na ba penser na bango. Bayokaki motema pasi na ba situation bazoko luka. Na ba réponse bazozela ete bazwaki yango nano te. Ba mirmiraki ba kritikaki mena pokwa na lelo mawa na yo nzambe kitali ko na bango. Limbisa bango pe limbisa biso nyonso toyoki maloba na yo. Nzambe kotangela biso masumu te etolingi oyeba na kolimbisa biso. Seigneur to comprendre pe to yekoli que Bible ezotelisa biso na circonstance nyonso toyeba kokumisa yo. Yango to yekopesa action de grâce. To pesi yo merci po toyebi ke obosana kabana na ote osalaka toujours. Atali kambango ekomisi biso na suka te lelisi biso. Mais toyeba kokumiso yango na poko lelo nzambe to pesi yo merci na ba situation na sezoleka na vie na biso. Na ya malamu, na ya difficile nzambe na oezo sukisa biso motema. To pesi yo merci. To pesi yo merci parce que nzambe pesi biso ba résultat ya malamu. To pesi yo merci nzambe parce que osali. To pesi yo merci parce que pesi biso ba solution ya ba problème na biso. Merci Jésus na bandeko nyonso oyo. Hallelujah. Bandeko nyonso oyo babane kozela ba réponse epai na yo. Na nzela na kopesa yo merci o nzambe to komona nko kokisama. To pesa yo merci parce que ba demande na biso nyonso to moni nko kokisama. Jésus a pesa ki yo merci avant mon résurrection. Biso pe to pamboli o poto ebi ke résurrection est possible na vie na biso. Changement est possible na vie na biso. Merci na oya mineno sai na bomo na biso. Pambola manzambe po to za malamu na kombo na Yesu. To ndimi to kitisi grâce na yo, pe faveur na yo, pe maono na mabota na biso. Au nom de Jésus. Amen. Nzamba pambola yo bien-aimé. Nzamba kanisela yo. Lola efuta yo. Na yebi ke oza beni. Na yebi ke to pambola mi. Na yebi ke lola eza na contrôle na nyonso. Na yebi ke nzambe wana akosunga yo protocole na ngai boyela ngai téléphone. Nzambe wana za na yo. Bien aimé kati na nkolo vraiment na ngaki na pambola bino na pambola bandeko nyonso. Nzambe pambolela ngai vraiment bomoko mboka. Mama Pauline, frère Momo. Nzambe a pambola bino. Nzambe pambola sœur Cornélie. Protocole na nganguya. Nzamba pambola o mingi na musala munene zo sala. Eke grâce na nzambe zaliko na yo lolemo na yo efuta yo. Nzambe wana kobosa na yo te. Na yebi ke nzamba za na yo. Parce que oza mwana nzambe osala protocole no kitoko mingi. Nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso. Nzamba pambola ba servante de Dieu o nyonso bakoti na poko na lelo. Nzamba pambola Laetitia Gomez. Nzambe apambola sœur Mimi. Nzamba pambola sœur Clara. Nzambe pambola sœur Gisèle. Ma fille Tonita Nzambe apambola yo. Nzambe apambola bandeko bakoti lelo misusu na omona binote. Nazana mwa difficulté. Nzamba pambola sœur Sylvie. Nzamba pambola bandeko nyonso bakoti basala Nzambe. Mama mosakoli mete mosakoli ok. Vraiment na difficulté omona na omona batute batumi babimaka wa. Nazana problème na téléphone nanga nazomona ba ndeko mususu te sœur Godé nzamba pambola yo. Vraiment nzamba pambola mama Bea. Nzamba pambola biso nyonso ba ona moni ande na tangi na yebi ke boze belé ngaza na difficulté vraiment awa eza na problème na yebi ke bokoti ebele nzamba mona o atanga na pesi na lobi kombono te na pesi mbote te mais molimo mosantu esi apamboli yo. Partagez message kobosana te parce que nzambe aza na contrôle na nyonso. Nzambe apambola toujours nde na lobaka na oti koloba ngo mena ko bandela fin momo bomboka mboka ekende liboso
parce que nzambe azo permettre na nzela nango toyoka maloba na nzambe. Nzambe apambola bana mepsa nyonso na Luanda, ba frère Sunda, ba pasteur Samuel, papa nanga Ranger, ona linga mingi nzambe apambola yo. Nzambe apambola ba ndeko nyonso o baza na kati na mboka na Luanda o wapi bayambi ntoma na nzambe. Nzambe apambola église mepsa mobimba na kati na mboka na Luanda. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, toza na Stockholm, culte na biso ezalaka chaque dimanche, neti leo tozalaki na culte 14h à 16h30. Egdale, oza na ba souci, oza na ba difficulté, oza na besoin aide, okoki koya, obengi biso ekuta na biso. Mercredi, toza na programme ana bomoko mboka. Le temps du salut, oyo ntoma na nzambe apporte dido, chéri nanga le kaka, apesaka. Vendredi, toza na Jésus-Christ notre médecin. Dimanche, toza na Jésus-Christ notre médecin, 20h30. Tinde molimo akamba biso ya on a loba toujours ceux qui omoni que toza na difficulté okota bien aimé okoki na yo kozela okozela kozeli biso titango toko kota ozeli l'air nyonso tokota zela biso tokota kaka église même samsu seza na Yetebor na arrêt à Selma, bus numéro 18-19 na Bakaplan. Oza na difficulté à une église au Bengi. Oza na problème, oza na situation difficile, oza na besoin de prière au Bengi. Toza apona ko sunga bino. Bolanda ngo malamu, toza apona ko sunga. Nzambe tanga telemisa basai na nzambe ne eza pona ko sunga. Toye awa pona ko sunga peuple de Dieu. Yamwe nzamba temso neti message na otote ya lelo eza message moko leçon eza message moko esunga mitema eza message moko ezongisa o lisusu etelemisa o lisusu et fortifier nde na lobaka toujours longola souci longola kobanga kokanisa mingi te nzamba za contrôle na nyonso pe kanza mene mutakope solo kozoluka wana coopérer plus na nzambe ozwango kumisa plus que nzambe mais makanisi ezala te nde na loba toujours ko ba masi vrapena makama lobaka oui sala nyonso banda ko diminuer peut-être eza difficile mais banda ko diminuer muke yoka ba message olali mingi mutune pe maka ezate ko ziba AVC ziba problème siko souci ande na ote côté a siko souci ngo siko soko za nango ale okufi siko ba souci ngo tiango wapi otia ba souci ngo wapi ba komitungisa mawana parce que nazana ote ko kanisa mingi te na baki na bano na prometteur bino déjà na ile bino verset wana ke souci e ka usami kuwa mais motema sengo eza kisi na ba noter message wana na ya non noter na bo santé ata après ce combien de mois mais noter amen hein nzamba pambola biso buteza malamu pona bino lole mona efuta yo partager message pona bande comme sous ko bosa ko partager message so partager message ezate ke eza soki ndenge batonso ba comme mona zolandane mama Sephora mais pas partager azomona oneti likama pwandi mata me azomona oneti likama non. Ce n'est pas important. O est important ça que yo obikisama ozana sengo ozana kimi ozabe na libala no na vino na ndaku na bana na yelo konga na olinga ngwana pe bande comme susu pe ba sepela pe ndenge yo pozo sepela pourtant balandi pe message ba sepela ezaka te ko vandi ozotala kaka su wana c'est pas vraiment malamu partager message pona bande comme susu aimer partager message nzambe akotika ote butu malam tokutani vendredi na 20h30. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino.